Nzambe bana Congo Brazzaville ba l'équipe son esprit, ba Rwandais ba l'équipe son esprit, ba Soudanais ba l'équipe son esprit, ba Angolais ba l'équipe son esprit, ba Zambien ba l'équipe son esprit. Peuple nini reculé na planète. Ba botoli bango mboka mais toujours bazo continuer ka la distraction. Nazo ibisona no mutu oyo akanga bato na esprit. Quand on dit Tshisekedi c'est un gourou sorcier, on a bloqué bateau. Kende mutu musu abando telema na limité depuis 80. Soko ken a limité qu'il est loi telemela wana. Il est bloqué spirituellement. De konangai. Combien de gens ont baza wana bakomi ba français milai bango tu bakomi ba tricot et lemba mais bazozela mutu oya za ko sumba na kati ya nini ya homme de Viera a bloqué bato menini spirituellement. Kanambe na James Kabare. Botala moto Tshisekedi dazo négocier na Kanambe na James Kabare bakena na mbandaka na ville moko ya Wengi Sekri. Bazo ba Congolais ba tia bango na barge. Plus de 3000 à 5000 ba betala sur roquette. Batola bazinda. Kanambe akena chingi na makobolo. Abomi 8000 Congolais. Kanambe atini John Yumbi. Oye imbécile oya monasemi oyo. Oya fika Floribert Chebeya akufa likola massacre à Buja du Congo. Plus de 6000 Congolais bakufa na ba Congo. Kanambe aleki na Beni aleki kabo pa na simane babomi 228 Congolais bakufa. Nzambe na ngai tosuka wapi Sassou Nguesso a refoulé 270 000 Congolais. Yoke politicien moka lobela ba Congolais. Général Ndenge ya Brazzaville atiki ba mama biso mitakala. Ma belle pas la biso bantu pour moi mutakala mama et grave. Muto moka lobate. Général Ndenge ba koti si ba Congolais vivant na morgue na Brazzaville. Yoke si 9 pays otokangami nango plus de 100 milliards de dollars et bibaka Angola zozwa 45 milliards. Soudan zozwa Congo Brazzaville bazozwa Uganda zozwa biso 4 tokufaka tozoloba mais sans solution tolingi solution tokotumba ambassade tout eza et qui peut mbongo ba Rwanda te et lokola ba occidentaux bazo soutenir Tshisekedi tango akiti na aéroport Ndolo azako loba image ezali le petit Rwandais là doit rentrer au Rwanda. Tshisekedi a reconnaître Kabila za Rwandais. Vrai leader c'est Maréchal Mobutu. L'icône ya Congo. Parce que même Mobutu azalaka na mabe na ye mais ba Rwanda ne tikala jamais ko saka na Congo. Lelo tozomona tomoni yango ke o Mobutu alobaki ke après moi c'est le déluge, c'est le chaos, mais aujourd'hui Congo chaos. Dans un site internet il y a ko permettre biso de naviguer pour toyeba vie spirituelle ya moto. Mosuzo gomona ye moto likolo lokola mota masumwe iwana nzamba kolinga o. Mosuzo gomona ya kotambola na la gomela mba epasuka nekoki ba ministre monene o. Bana Stockholm, bana Scandinavie, adresse eza moko, Setanti Virginie, DM Virginie. Na setra babi ko leblok pour la teke bo regretter consommer congolais. Zonga ma photo di boutique eza na setra na centrum ka soko tek na tunnel bado bimikara o moni pe boutique za bakomi DM Vierge para o bazana province eza ba zuka ligne eza okena Noshbor ba okita na setra ko bimara on tali ko moni boutique eza en facile parce que on facile para soki olingi olia à la congolaise olingi olia biloko ya mboka oyo eza ya fresh en direct de Congo en direct d'Afrique balobi adresse ezali moko ya Citra boya awa epai ya Tantine Virginie autrement dit DM Virginie bato bavanda ba province totindi ba o monsu bayebi tosala système ke totindeli bango batile so mboso totengo lelo bakozwa ngolobi eumela yango te na poche totindaka partout bao bavandi na Malde bavandi na sala bavandi partout ata o bavandi na nord totindela bango kaka elikambango nini yo na basali ya Nzambe moto atia bango na eklesia na ye mikomba yo bame.
sur www.bomokoyamboka.com, site d'information et d'actualité Oyabino et Simbamina Patrick Momo Digital Nakata Suède, sans oublier JBKMM, cela veut dire Motokati na molimo balobi ke a sokola bilili neti na film to yebisa kibino ke soki toye to yaka soki pe bilombe mibali baye bayaka bana Congo baza na posa bayoka diaspora za na posa ya koyoka nini oyo bokechwa yambo balobi ke bokechwa yambo mwana mboka mokolo mabele ya Congo alobi ke akokanga monoko soki Congo ebongi na mopanzi na nga lisusu naza na oyo babengi komanda eso alobi ke ya kozwa pongi kaka soki mabele ya bakoko eza libéré et sans oublier aussi oyo babengi ya edi ka alobi ke ye pe akotika la simate Congo kotika la Congo bakoko Congo obo kechwa ya mbwalelaka ya papa Simon Kimbangu ya ba oyo bakota na sama bele ba ye lelo ko informer biso tokoyoka bango nino bazana posa ya koyebisa biso. Restez toujours connectés sur www.bomokoyamboka.com. Et so bonjour. Ouais, mbote mingi papa Séraphin, moi 3 semaines to monanité, mbote mingi na bande kona biso oyo baza komona pasi na kote ya Goma, ya Butembo, ya Kiwanja, ya Kibumba, ya Kisangani, ya Uvira, Tito Mati na Katanga, Kinshasa, Kasai, en tout cas mbote mingi na bande ko ba Holanda biso. Papa balobi que 3 semaines biso tomi tuna ki tolobi papa eso ada déjà na Kinshasa pour na ko préparer dialogue au benengeni po kima ki vomo zo mona na biso te po baninga na bino mtutu ba combattant oyo ya France. Basta komi bongisa pona ko na dialogue 3 semaines oyo papa entre nous ozalaki na kini te pour la préparation dialogue et omoni bato mosuti ka opesa bango kombo ki combattant po omoni combattant jamais ko trahir omoni eza bato ba ko profiter na combat oyo po ba lobi bazonga ba exploiter ou bien ba iba peuple congolais mais combattant azana position au peuple mokonzi azana ngo donc biso motoza na biso jour to ko kitape mokile oningana donc jour to kita bana mboka boyoka ke peuple mokonzi ko kita Kinshasa donc jour bako kita bana mboka bako yeba ke peuple mokonzi za ko kita na Kinshasa jour bokechwa ya mbwa ko kita mabela Kongo ko yeba ke mwana peuple mokonzi mokonzi nani yango mokonzi peuple bonyokoli peuple longwa 1960 ti lelo tozozela bino lisusu banyokoli peuple depuis 1960 tisika siko bazozela bango toujours elobi na monoko ya Wayambo. Bonjour Wayambo. Mbote papa Séraphin, les paupiers de la prince congolais, les diaspora les plus humbles. Donc ngai na sepeli mingi de tozogi na kati ya télévision à Bomoko ya Mboka lisanga ekolo Congo yango nde ezosangisa biso mpona toleka awa mbote na ngai mingi na kopesa ngo na Dieu tout puissant, le Dieu tout puissant, le créateur des cieux et la terre, mosali Congo na mikolo motoba 7e jour nde apemaki kosala mabele ya Congo na zongisi lokumu ke pa mwana na ye Seigneur Jésus-Christ RDC le roi du Congo mwana oyo akotaka zemi ya molimo après na kozongisa lokumu epa ya kolo mabele ya Congo c'est papa Kimbangu pesa biso nzela papa Mvolozi tala mboka na yo lipanda oyo yaka awa kobimisa Léopold tanga zalaki na prison na Allemagne ofutelaka mbongo po abima po yepa pesa biso lipanda mboko yo sengaka lipanda lelo soi-disant intellectuel congolais ba bibi ba incapable ba irresponsable ba préféré ba zomboka na biso ba pesa ngo ba rwandais ba touch c'est les rwandais touch. Depuis 1997, c'est les Rwandais tous qui dirigent le Congo. Bientôt, il y a un autre qui est un soulèvement populaire. Na pesimbote na Le Moloto, na pesimbote na Floribert Chebeya, na pesimbote na Cédric Nyanza, na pesimbote na Pascal Lukusa, na pesimbote na Maman Noarit Bakanja, pe Maman Kipa Vita, au Belge, na 21 ans. Batumbaka ina moto likola mabele ya Congo sans oublier mama Ano Sanzo na basankusu maman Nzambe atindaka meya mata lokola Eli mais lokola basalela bango bible te lokola basalela bango film te moyen ba congolais bandima bango ezate parce que chaque nation ezali na histoire nango yango papa Séraphin Kachama les paupiers de la presse congolais les journalistes les plus humbles de la planète dotoye koleka pour lelo nous sommes en guerre il fait au bunda to lembi makama ba discours ya ba politicien ya papa ba escroc oyo ba salaki politique ya 1960 jusqu'à aujourd'hui ba zumboka na biso ba kabi yango epa ya Ari Dipolite Kanambe epa ya Ruberwa epa ya Moïse Mwanungabu epa ya PDG ya Ofidana epa ya Jeannette Kanambe ba préféré ba Rwandais
quelques groupes moko ya ba Rwandais ba diriger Congo soki toko kufa en tout cas ko banda lelo tito comme décembre janvier février to lingi bande ko na biso tuba na Congo pe na Kinshasa to libérer mboka 425 morts au bakunda bino vivant même pas to mona 3 jours ya dé même pas journée moko ya dé to moni ba Congolais ba kufi na beni to mona ta moto moko lela bango te makila tout oye sopali na Congo place bozali place bobimi be escalette place bo poli to lingi bobima likolo ya tombo place tout bakunda bino bo pesa biso nzela to boma ari du politique kanambe il doit mourir il sortira pas kaka nengo lobi que il doit mourir il sortira pas na moment oyo tozali sûr que etambe mwana enverse azaya ko sepela po ete mboka ya Congo ekotikala toujours mboka ya Congo mabele bakoko ekotikala toujours mabele bakoko papa edi toujours na système ya boto si ya biso babantu yango to bengaka papa edi yango to bengaka ya edi yango to bengaka vie edi bonjour papa bonjour bomoko ya mboka na sepeli ndenge boyami ngai lelo esama mikolo nazalaki te en tout cas kasha mawetu jibeka na sepeli mingi komona bino po na ye po kanda ezali déjà na nzoto na makila mai tout ça donc tout ça komona ke bana ya mboka na biso ba congolais bakomi ko bosana ba dangerosité oyo ezali sikoyo na manœuvre oyo mwana oyo batobingi mwana ndeke azako sala azako zwa Congo lokola ekomi propriété privée na ye Alain Delon bakomi ko zwa nini Congo lokomi propriété privée na bango mais to ye poto la musaba congolais ba la mukaba bima ndenge waya balobi ke ba oyo bakufa pe ba bima likolo ba tombo na bango parce que année oyo tozo banda 2007 toza siko décembre 2015 et sengi ke mwana nyoso ya Congo atelemela makambo parce que ezali kamba mukete yango lelonga na ye awa na elongo na baninga poto lobela makambo yo na kokanga bino lelo maximum 30 minutes to beta 3 à 4 sujets o etali toujours makambo mboka sans plus tarder papa na biso eso discours oyo président ya mboka Joseph Kabila a beta kikuna na Kinshasa pona makambo oyo etali dialogue yo munyango ndenge nini andimi alobi ke toke na dialogue tout se préparer papa discours on ko analyser on ndeni eloko ya liboso nano na ko corriger na ndenge obengi président parce que na ebité to za président banani parce que ngana reconnaître na ko reconnaître ete quoi président na ngai te na olobela pona monike aza imposteur oyo aza na kati ya mboka na biso oyo ayeko kipe mboka na biso discours oyo yozoloba wana biso comme toza na monde oyo ya ko défendre peuple congolais comme mutuana azo se retrouver na kati ya mboka na biso tango alobi to tiaki poto yokaye azo ko kosa peuple nini poto défendre peuple wana na ute kolanda discours na ye alobi oyo sengela ki aloba par rapport na dialogue mais malheur nde pona biso oyo esali biso pas komona ke discours na ye ezana batu mosusu ba applaudir yango batu mosusu ba mikomisi yango batu mosusu ba zwila yango ba moni lokola victoire lokola Congo ekomi libéré banani te nazoya noko nazoya comprendre batu mosusu ba moni ke Congo ekomi libéré po kaka imbécile ya muto wana alobi kaka ke azokende nini azokende dialogue alobi teke aokende dialogue annoncer kaka ke dialogue ekozala convoquer a convoquer pété annoncer pour ba convoquer dialogue et sengaka ba décret mo ba ordonnance mo boyeke ba pesi na numéro à dossier article arrêté boyeboye nini dialogue ko salema wana boyebi ke dialogue ezo salema jour boye date boye bokomi ko se préparer mais azo sakana ba politicien ya Kinshasa parce que annoncer kaka a pesi ni délai te ni jour te ni place te mais ozomona ke bato oyo bazana manque ba yani expérience à politique ba komi déjà ko sepela et pourtant ce petit là rwandais il est en train de jouer avec le temps azo jouer na temps ça veut dire ayebike nous sommes déjà au mois de décembre pour aya ko convoquer nini dialogue oya lobiwana vers le mois de janvier bamanda ko préparer nini comité oya nini ya préparatoire ce qui a ko convoquer dialogue et 18 février bon comme en mars oh ba comme ça la dialogue ti ba mois de juin oh mois ko ça ba élection exaté
tout ça ba élection t'es passé temps et comme il faut tout ça là gouvernement union nationale. Donc ce monsieur il est en train de jouer avec les peuples congolais. Biso toza na kati ya voix ya dialogue té. Biso toza na voix ya soulèvement populaire ou bien ba boma nyama wana parce que ba politiciens congolais ba trahir peuple congolais ndeko nanga. Discours na yo oya lobi wana. To monika kaka bato bazo betele maboko ça veut dire bato ya IDPS. Manque d'expérience ba beti maboko et pourtant bato wana tango babanda ko tango ngai na waya mbola peuple mokozi to dénonçaki makambo ya dialogue. Ça fait 2 ans. Mutumo akoni yango te peuple mokonzi abande ko décortiquer formule tout tozo ke na gouvernement union nationale 2 ans passé babandaki ko ba réclamation ba revendication ya parti o ya muyibi ya Tshisekedi na mwasi na mwana na miyibi babande ko revendiquer ke ba ko kende dialogue pour na nini pour na contentieux en 2011. Mais jusqu'à présent, boyo kabango ce qu'on a mis qu'on a bango est-ce que bazolo bela contesté en 2011 oyo ko sala ke ba lobela ningi Tshisekedi a gagné ki ba élection ba botola Kabila bon. Non, ba changer langage. Ba changer langage après proposition ya ba nini comment on appelle ça? Ya ba sujet oyo ba ko débattre na kati ya parlement et na kati ya dialogue kuna. Place mon côté ba lobeli makambo ya nini ya comment contesté en 2011. Mais tu as eu des personnes qui sont fait là. Pour nous dire que baza ba tu as une expérience politique, ya politique té. Eh baza na vision té. Makambo balobaki na 2000 na tongo na poko ba bosani yango. Ba bosani ke biso tango to bande ko attaquer bango bande ko loba no biso tozo ke likuna pour la contestation il y a 2011 pour il faut ba reconnaître que Tshisekedi a gagné ki ba élection. Lelo ba komi ko benga mutu oyo Félix abande ko lekana ba France 24 partout bazo benga ye président. Lobby babenga ki imposteur. Mais c'est Tshisekedi na 2011 nana benga président. Oh mon ami Gelord. Donc yozo landate ba mavungu na ba nuni ba tutu wana ba tubene ko benga président. Ba sepeli bien ba lobby président il vient de convoquer le dialogue. Donc cela veut dire que Félix a donc reconnaître Kabila comme président. Ce sont des aventuriers de konanga na zo ils sont en 2011. Les mêmes Tshisekedi na 96 Tshisekedi mutu oya la kisaki bisoke nous sommes occupés par les Rwandais tango bakanga ki Mzee Kabila. Alobi mon frère est pris en otage par les Rwandais. C'est Tshisekedi mutu aliboso abimisa moya Rwandais na Kinshasa. Les mêmes Tshisekedi na 2003, il s'est retrouvé à Kigali. Na tapis rouge. Na tapis rouge bachelier. Les mêmes Tshisekedi tango amona ki livi na yeko maki na danger na 2011. Tango ba bisa akitate. Tshisekedi tango akiti na aéroport Ndolo, azako loba image ezali. Le petit Rwandais là doit rentrer au Rwanda. Tshisekedi a reconnaître Kabila za Rwandais. Mais comment ça se fait kaka toujours mutu oyo reconnaître ki aza Rwandais lelo zo senga bo dialoguer nae makambo ya Congo tanti il n'est pas congolais. Papa nangai bokechwa yambo. Ozana idée ni na makambo. En tout cas, merci papa Séraphin, merci commandant Isso. Mais bango on a IDPS, il y a Chintu Chitu, il y a Alain Delon, il y a Tony Montana, les grands mafios, les premiers ennemis à la République d'Isaïe, Ndoki Yabandoki, peuple congolais, Tshisekedi Ndoki ya Congo, mon ami Gelo, Tshisekedi Ndoki, bango bato IDPS, awa, baloba yini, bazo c'est l'impérium, babaneko c'est l'impérium. Peuple congolais bolanda, diaspora bolanda niveau ya trahison. Na mboka ya Kimbangu na mboka papa Lumbumba. Ah, papa Lumbumba place oyali. Place bakata o mike na mona ka mino na yo et pas colonel moko ya ba Belge. Ah, moto ya benga ka yo crapaud okayende. Premier ennemi ya Congo peuple congolais c'est Tshisekedi. Alain Delon. Babaki élection 2011 balobaki Imperium, bazoluka Imperium. Diaspora contribue mbongo, azumbongo na kio na poche. Monsieur Pierre, je crois batindra 400 000 euros sur mbongo ne le kaka. Papa Pierre Mbui, atinda 400 000 ba recortaka pour Imperium, so koma baliango. Ba koloba, tolingi vérité des îles. Bango kaka, vérité des îles. Ba koloba lili Tshisekedi nenga zaliwana. Jamais qu'on négocie na Kanambe. Tshisekedi wana. Mais apportera seulement Albert Mole qui a pensé la Bible.
alobaka ye président République démocratique du Congo yo mona vote ni même na Hollande na élection ya François Hollande na Sarkozy est-ce yo moni Sarkozy bengaki bakere na dialogue soit disant babengi République démocratique du Congo c'est République démocratie ezali Kanambe boccidentaux bapesi yo des mandats na yo osali mandat tika okende pour otangisi plus de 12 millions de Congolais bakufi pour Kanambe ebise bango lobi soki baboy dialogue ou bien makile tanga mais Kanambe longwa ya na Congo exterminateur sa diaspora peuple nini oyo peuple nini Nzambe bana Congo Brazzaville ba l'équipe son esprit ba Rwandais ba l'équipe son esprit ba Soudanais ba l'équipe son esprit Bangolais ba l'équipe son esprit ba Zambien ba l'équipe son esprit peuple nini reculé na planète ba botoli bango mboka mais toujours bazo continuer ka la distraction les oh papa Séraphin ye Tshisekedi na mwana na ye Félix Tshilombo alias mon ami Gelor Mama Madi bango balobaki nini oh bako négocier na Kanambe te si ko négocier na Kanambe apesa bango pouvoir mais lelo tolo ba benga Tshisekedi le président élu siko babande ko benga le président de la République démocratique était Tshisekedi siko longo Tshisekedi komi ari du politique Kanambe bazo fuka mela Kanambe mais ba diaspora famille à Tshisekedi bato bana village moko na Tshisekedi poto bato to akasete bazo sepela na maloba makambo Tshisekedi azo sala mais bango babano benganga bokechu illettré bokechu atanga classité mais moto atanga classité azo sa bango démonstration ya histoire à Congo mais ye Kanambe il y a aucun bagage politique na mutu na ye il y a aucune histoire ya Congo ba démontrer nga place ya du politique Kanambe asala gardien na 4 ko ya Congo ba la Shanghai même na Kigali même na Tanzanie place bano mema sani yambisi ya tilapia ou bien tango bano mema général de FAO na mosala taxi yango tolobi nous sommes en guerre mabele à Congo to accéder ngote to sacrifier de 1997 jusqu'à aujourd'hui na décembre yango to kota le décembre les 30 lobé comme le 1er décembre to sacrifier 12 millions. Tu passes au tozo mon aboy parce que toi na peuple té toi na peuple congolais malédiction à peuple congolais ali to tikala kozo ba leader politique té un vrai leader ezalaka Papa Lumumba vrai leader c'est Maréchal Mobutu l'icône ya Congo parce que même Mobutu azalaka na mabe na ye mais ba Rwanda ne tikala jamais ko sakana na Congo. Les autres tomoni yango ke o Mobutu alobaki ke après moi c'est le déluge c'est le chaos mais aujourd'hui Congo chaos ce qui Congo na se zalaki bisoté pour pourquoi bakata zoza aotia ngai nazo tianga parce que je suis vivant nazo défendre le Congo na se zalaki binoté ningo vandi ate et sauter yedité balé tambete Congo histoire Congo c'est là yango to sengi bandeko pardon tozonga na ndela toko négocier na Kanambe te yango to le kaki apoto ebisauté ioke politicien moko kobanda lelo akoye su na poto akosala conférence keno sa conférence na bandundu na ba Congo na Inikin na Lemba Matete Lemba tozala 24 communes bola musa soulèvement populaire et ko sale mandé na Congo to mona ki na Burkina Faso jamais ba politicien Burkina Faso ba mané ko sa conférence ba mané ko tambola na capitale ya Burkina Faso na Ouagadougou pour ba kimisa Blaise Compaoré to souffrir trop to souffrir depuis soi-disant Jésus aya ti Jésus c'est quoi nzamba sala mokili peuple a souffrir koleka peuple congolais azate peuple est koufi koleka même deuxième guerre mondiale au cas biso ba congolais to continuer la souffrance même seulement quand kingo papa Séraphin même a koningana pourquoi peuple mobimba ba benga biso tia mutu ba 4 so biso de to vania to tiaka mutu boye Kabila Kanambe asala ko makambo elingi Kanambe na James Kabaré botala moto Tshisekedi dazo négocier na Kanambe na James Kabaré bakena na mbandaka na ville moko ya Wengi Sekri bazo ba congolais batia bango na barge plus de 3000 à 5000 ba betala sur roquette batola bazinda Kanambe
akena chingi na makobolo abomi 8000 congolais. Kanambe atini John Yumbi oyo imbécile oyo monasemi oyo Afrika Floribert Chebeya akufa likola massacre à Buja du Congo, plus de 6000 congolais bakufa na ba Congo. Kanambe aleki na Beni aleki kabo pa na simana babomi 228 congolais bakufa. Nzambe na ngai tosuka wapi Sassou Nguesso a refoulé 270 000 congolais. Yoke politicien moka lobela ba congolais. Général Ndenge ya Brazzaville atiki ba mama biso mitakala. Ma belle pas la biso bantu pour moi mutakala mama et grave. Mutomoka lobate. Général Ndenge ba koti si ba congolais vivant na morgue na Brazzaville. Yoke si 9 pays otokangami nango plus de 100 milliards de dollars et bibaka Angola zozwa 45 milliards. Soudan zozwa Congo Brazzaville bazozwa Uganda zozwa biso 4 tokufaka tozoloba mais sans solution tolingi solution tokotumba bambassade tout eza et akipe mbongo ba Rwanda te et lokola ba occidentaux bazo soutenir l'homme le plus recherché au monde c'est Harry Hippolyte Kanamales Joseph Kabila. L'homme le plus dangereux koleka Hitler. Tosengi ba diaspora tout tokotumba bambassade za libanda pour na libanda bambassadeur bazalate pour état ki bambassadeur lo bazot sala musala baza kuimilia kimbangu baza kuimilia Floribert Chebeya abomine Armand Tungulu Kanambe azobela ba champagne yango tolekaki ake biso makama dialogue etali biso te élection occupation ezalaka nango te papa Séraphin azosukisa général de Gaulle tanga se réfugiaka na kata Grande-Bretagne jamais kenaka élection na occupation bo sakali na biso bo moni biso zoba biso to bimi ba zoba bino bo bimi ba gangi ba Mohamed Ali mais c'est toutes les façons cette année décembre na janvier bokoyo kasango le Congo sera pété Libana na ambassade les seuls moyens aller en wana kaka nenge bokechwa ya mbona ebisa ki bino ke soka lobi alela kapona souci toujours à mabele ya mboka mais toza humilié Séraphin toza humilié tu sais que dans la combien ban l'exception nombre ba mort o bato ba kufa likola di politique à Tshisekedi soki ba bimisi bango o kolia biloko te combien de bato ba na sa mabele likola politique ya Tshisekedi et tola Tshisekedi il est qui au Congo? Il est qui? Gourou Mokobo, il est qui? Yango, nous sommes prêts. Oya kosimba ngambalo na nzoto asimba ngai. Tozo zilabino, si bon monike Congo mobimba tozali na prison et pas Tshisekedi, tokomona biso na bino. Papa Bokechwa Yambo, na lingi tobeta sete moko lisusu na problème oyo lobi ke Etienne Tshisekedi aza traître azobalola maloba. Na lingi o répondre nga un peu na question na avant na pesa parole pe et pas bande ko nga mibale oyo. Soki totali bien l'herbe kendaki na pré-dialogue oyo Etienne Tshisekedi anilaki yango gouvernement en place et proposa qui est poste moko vraiment ya munene mais papa Etienne Tshisekedi anilaki yango pa ebisi batu na yebo quitter pré-dialogue wana bozonga mbango. Ça c'est un. Et de deux encore, papa Etienne Tshisekedi après pré-dialogue a sali lettre moko officielle ou alobaki que celui qui va s'engager au dialogue, ça n'engage que lui, mais pas le parti IDPS. Et donc, on a que dialogue bazokende, quand même, Etienne Tshisekedi, il est pour rien. Moi, je pense qu'il y a des gens derrière lui, au bazoko poussé, je ne sais pas, je ne veux pas citer le nom, il est pour rien. Vie aussi malade, il peut aginaï, hein. Ndeko, Makamba Congo, eza pour la maladie, Makamba Congo, eza pour la viete, Tshisekedi azali traite. Est-ce que tu démontrer au peuple congolais comment pour comprendre que Tshisekedi c'est les derniers sorciers à qualifier to bomaye, to bomie na spirituel, na zo zelaye à que le dialogue à matata avion, à le calikola Algérie ou bien Maroc. Bon comment n'enga ko piquer crise là ko comprendre que boké tu vois c'est le prophète de la nation, dernier prophète on Zambatini papa. Si tu zongi ba lettre, obi combien de lettres Tshisekedi soka lobina tonga boy na midi banane mama martiwana Mugalo ya maison civile po mutasimi mbongo Mugala ye na porte atuni satina na ye kokuta na mama Marti
diaspora bolanda atuni mama Marthe alobi mama Marthe basantira babi mama mutu moko mugala zakuru mama moi Marthe wana po a mama te aleki ba mama bazo violer bango te tout bato ba yebi mugalo te mugalo ali chef ya occupation parce que na Congo toza na état et puis na Congo toi on a problème à politique, toi on a problème notre pays bien aimé les aïs, toi on a problème mo kezali occupé. Exactement quand on na langage jinin parce que so monimbo kezali occupé, président ko na tête à pays a dialoguer na peuple te. Depuis aya, il y a aucun causerie morale na ba militaire. Il y a aucun causerie morale na peuple wana. Alobakate. Na luki na sali calcul na tamboli mutu na tamboli partout dans le monde na moni ke biso ba congolais toi malade si toi malade tu toi fou si toi fou te mitu na biso epeta yango moni ke même biso ba diaspora toi dans libanda toujours tambola na malédiction les autres ba Tshisekedi combien de lettres oya komi na tongo na midi bana na ba l'équipe ba contredire mama Marthe alobina mugalo ayebisi nani portière alobi botuneska asako kisimbongo nyonso avant na kuta na vie botuneska asako kisimbongo nyonso en bref ndeko na ngai dialogue oyo nangina lano tokena bakora Lusaka c'est les Rwandais tout au baganya toke bakora ya Sun City 1+4 ba Rwandais toujours bazo diriger Congo ya Kampala toke bakora ya Émirat ba Rwandais tout élection 2006 Jean-Pierre Mbemba lobi c'était inacceptable ana lai ba okela ka peuple te élection 2011 ngai boketu wembo ukanzamba tunaka kaka na zala kaka nabi Etienne Tshisekedi ozako kende poko ma président ou bokeno comme premier ministre ou bien au légitimer pouvoir à mona yokai ozako finga ngai ozako yo mona pi moto akangi yo na résidence surveillée pendant 3 ans. Mon frère, aucun dialogue nae, yango turbi ke y a aucun espoir na ba politicien. Yango tozo zila nzambe après sa grâce ou après ça qui le 4 janvier 1959 peuple congolais va au pouvoir parce que tozali les peuples les plus donc dernier na kata monde auto ata la pouvoir mon côté. Yango mona Congo ba chinois et lelo azobeta congolais ndingari malien auti na désert azoteka kantaba abali ba serre toi quartier so peuple moko faible en esprit peuple moko ba vivre kana rimel peuple moko ba zo vivre en émotion yango biso toye tolobi ke Tshisekedi tozo zila vanda na mona na Félix tozo zila bango ba vanda na tap tant ba zo vanda ka ba ambassadeur zale ko pela moto po ba belge bokana bato to la arme mo soute arme na biso ya ngwana il faut que ça force pour depuis to banaka kanambe mutabomaka sera fait ngala to vana Belgique to suto bomanan ba diaspora France abomanan kanambe ka mutabomaka tongo midi poko kanambe ka moto azoboma peuple congolais puis ba politicien bazotiki babio tozo zile élection ni boko swabiso donc makamunyo sona to nango besoin te to na besoin ya soulèvement populaire yango na ndimi papa Mosengo église catholique basi babandi to le kanzela église catholique to boy distraction to na besoin to lingi pe élection na Congo te po ba ibisa biso troisième penalty za faux premier penalty en 2006 et qui touchait deuxième penalty et simba kité ou à troisième pardon tolingi élection qui n'a biso mo bana mboka ba rubero bazalate ba kendi yango to kene na soulèvement populaire commandant so maile na opona likambo non na lingika na bakisa moi eloko moke na eloko oyo ya dialogue comme soulever du combat dialogue je pense que le peuple congolais toza ba victime ya ba soi-disant intellectuel congolais toza ba victime. C'est pourquoi biso et pas na biso ko yela biso ba français à milaité to a besoin ya bato balingi Congo to a besoin du souci à moteur de démontrer biso ba titre académique na été pour lelo biso ba oyo toza ba victime ya politique o Tshisekedi Alakisa Mobutu parce que Mobutu atanga mingi te lola Tshisekedi parmi bato batanga Tshisekedi il faisait parmi ces gens là atanga oyo même basala ke nini comment on appelle ça nini atanga oh bah c'est pour battre katanga mingi bana classe ne banane professeur ne comme on est
toujours atanga wapi ye Tshisekedi tana perturber to pour bien atanga Mobutu alekaki mayele parmi ba journaliste oyo ba sala ki manifeste d'insélé Tshisekedi azaki na kati omoni mais zanga koyokana ya ba Tshisekedi wana na ba Mobutu biso le to komi ba victime peuple ni na bimi ebele na monde lokola congolais azate ba mususu bazokima ba bitumba mais peuple congolais okima nzala. Il paraît que comme il y a un nombre de juifs, peuple congolais azoki manzala. Est-ce que biso penza peuple congolais toko ki manzala na mabele osoki bois ki mbuma citron le lobi ebimi toko ki mate? Pourquoi politique ya mutu au dernier sorcier au Tshisekedi mboko ya balobi atikali feto bomai na robet dernier sorcier ezali Tshisekedi aleki même na kizenga na kindoki. Parce que depuis to bandi makambo oyo bokomona ke tango peuple alingi asa la gauche c'est que d'ake droite na janvier peuple abimi Tshisekedi aboyi. Est-ce que ça Tshisekedi tu as Félix Mutaza do diriger maintenant na tozo ya nano akotangela biso batwana ce sont des oiseaux de même plumage ndeko na ngai nazo biso nano mutu oyo akanga bato na esprit quand on dit Tshisekedi c'est un gourou sorcier oyo a bloqué bato kende mutu musu abando telema na limité depuis 80 soko ke na limité ti lelo atelemela kana il est bloqué spirituellement ndeko na ngai. Combien de gens oyo baza wana bakomi ba français milai bango tu bakomi ba tricot elemba mais bazozela mutu oyo aza kosumba na kati ya nini ya homme de vière a bloqué bato nini spirituellement omoni lelo bato lelo toza ba victime ya politique ya Tshisekedi. Si Tshisekedi était vrai politicien pourquoi bakende kozwa Moïse Kabila tango Tshisekedi a oningisa Mobutu si c'était vrai soki na Mobutu ando sala ba jeune aye pourquoi bakende kozwa Moïse Kabila? Les Américains étaient au courant que Tshisekedi c'est un farceur. Il faut prendre quelqu'un qui était sérieux pour le utiliser. Tshisekedi awa avant akende na ILB alobaki nini dans tous les cas de figure Kabila va faire quoi? Doit partir. Doit partir. Okay, Kabila doit rester. Et comme dans tous les cas de figure, Kabila doit rester. Tshisekedi, Kabila doit rester. Otala batotu oyo na oto finga kana batutu basangani bazotelemela makambo ya constitution, pas changement de constitution, pas de glissement, mais Tshisekedi aza ko appuyer mwana na po afanda ndeko na ngai Kanambe atikali au moins na 300 et quelques na ndenga ibaki ba élection ana atikali na 300 et quelques mais oza ko kende ko dialoguer tango bino bolobike bozo kende ko dialoguer ozo mona ke Kanambe mo kaza na kati ya dialogue ti Kanambe aza na kati na dialogue te Kanambe aza ko préparer déjà ndenge nini akoboma peuple congolais to yebisa ki bino ke ba oyo bazo lingo kende ko dialoguer Kanambe azo kotisa ba militaire na est kuna M23 azongi lisusu makasi pona biso akino bandeko na biso famille Tshisekedi eza famille oyo eza famille ce sont des incarnations à diable, l'incarnation du diable au Congo. Au moins après Mobutu azaki fétiché, Mobutu azaki na bakisi ebele, Mobutu azaki puissant na monde na bango mystique. Est-ce que yokanisi mutu azaki bras droit Mobutu aza vide? Mutu azaki bras droit Mobutu akoza la vide, ba signa ba pacte pona ko sala ko faire souffrir peuple. Tshisekedi a signé pacte na ye pona ko banda ko boma peuple congolais et ko bomisa peuple congolais pona ko dire mon frère makamba dialogue oyo bango ba signé ba kende biso to ebisi bino ke biso tozo zela dialogue wana esalema. Omoni bokomona bakanda mosusu oye ko bima biso toza na pour sensibiliser peuple congolais ba combattant tout place bozali to se préparer. Nous sommes ces derniers temps tomoni ba groupe quelle que soit ma division na biso to se préparer soki batona ba meki toyoki ke ba ke dialogue peuple congolais on doit s'unir comme les Américains à l'ambassade du Congo. Na niveau Angleterre, ambassade du Congo, toko bundana ba policier belge. Toko bundana ba policier belge kaka ndenge papa na biso commandant et soit lobby na moment oyo na ebike donake mekitoko na kati ya bombe azaya ko sepela. Papa na ngai. Na moni awa tension za makasi. Yo lobby ni na likambo. Idée no ezandenge. Tension ezali ya komata na degré ya likolo. Kanda et comme koleka parce que il faut Nandimi nini Senko, la Senko. La Senko, donc elle est conseil national de l'église catholique. Position oyo ba catholique ba zui.
yango wana nde position biso toye oyo toye koyebisa koyebelela peuple ke position oyo bakatholike bazwi yango wana nde la solution, l'unique solution oyo ekomema biso na kobika oyo ekobimisa biso na libulu ya bato ya mabe ndenge baza kotia biso bato lokola baTshisekedi ndenge baza kotia biso awa boyeba bakongolais ifo boyeba ke lelo oyo soki tokomi boye na situation oyo toza nango ya mabe. Le plus grand sorcier, démon, diable, c'est Étienne Tshisekedi. Y compris sa famille. Donc, famille ou la famille Tshisekedi, c'est des vrais sorciers. Bah, tu sais, Mouboulou na Congo, hein, na makambo ya lokuta, a memi makambo ipe ya mabe, a yeko tine, biso pe Mouboulou, boye ba ke biso même na diaspora. Ndekolanga iso outi koloba awa. C'est le moment. C'est le moment où jamais, tout cas, une année, il faut que la diaspora awa, to sangana, to zala na bomoko pour bimisa, mboka wana na libulu wazanango. Parce que muto et mo bomi, muto penda oya ego boma bisope awa na diaspora, c'est l'UDPS de Étienne Tshisekedi. Famille d'abord, famille Liboumou, bango na taye ko tcherse mo bulu awa. 2006, aboye ko na élection, mais alobi ke mwana wana azali rwandais ke akoyi kokende na baélection na ye te mais na 2011 ayi kokende na baélection na ye na mwana wana mpo alégitimer mwana ndeke botala mutu ndenge azali gauche droite sans vision, IDPS sans vision, IDPS sans idéologie, IDPS médiocrité totale. Ce que tu as dit, c'est que toute la classe politique congolaise, médiocrité dans médiocrité, hein, maturité politique, exaté. Tout le monde intellectuel, tout le monde intellectuel, Mawato depuis 1960, tu connais qu'à souffrir n'engé au nabatouana, beaucoup de joie, bisoté, beaucoup finga, beaucoup critiqué, bisoté au batabalabala. On n'est pas des gens qui parlent pour des futilités. Tous les loba, Cambo et Zali solo. Bino ba Congolais ne bolingi vérité. Pourquoi besoin de la vérité? Pourquoi besoin de la vérité? Et tiens, c'est ce qu'il dit ici à l'hôtel Montgomery. Wayambo a tout une question. Alors, nous espérons, nous autres ici, dans le combat, Bino, yone oza okendewana. Dans l'élection, c'est pas pour aller devenir. C'est pour aller devenir un président de la République. Nous voulons vous élire pour que vous deveniez un président de la République. C'est ça ou bien c'est pour devenir Premier ministre? Et Etienne Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a répondu? Voilà. Bon, après l'élection, l'élection Salami, on a téléphoné, on a fait toutes les manœuvres possibles pour que toutes nos familles, des amis et consorts, voter. Même les VH, Nganda, à soutenir. Nganda l'a soutenu, malgré les divergences. Mais Nganda l'a soutenu. Biso tout a soutenir. Pour être déçu à la fin. Or, Azaki n'a pas coopéré. Occupation. A qu'il y a une élection, a zuité. Après l'élection, qu'est-ce qu'il a fait? Biso tout zela. Batu zela. Peuple mais l'élection, oyo, le petit là, il a reconnu sa tricherie. Il a reconnu qu'il y a eu des erreurs. Mais Papa Tshisekedi, qu'est-ce qu'on doit faire? Batu Balibanda. Pour lui dire que voilà, félicitations, nané pour soutenir Ngai, boyena, mais Papa Tshisekedi, parce qu'à ce moment-là on le respectait. Papa Tshisekedi, mais qu'est-ce que vous comptez faire maintenant comme les enfants, hein? Tout le monde n'est pas content, tout le monde est énervé, tout le monde a commis un stress que Yom to gagné l'élection, mais manœuvre on a ça là. Avant pas proclamer tout ça va comptabiliser vote ABC Wayambo ne comptez plus sur moi nakobimi saka bato le soutien na libanda mais ozomona ke mutu ya boye bino sikoyo na rappeler bino makambo na pour la bino a komi sikoyo
lokola za sans idéologie, sans vision politique, a commis ce qu'on option restez calme, dormez, bon la pongia ba bébé, comment ce qu'on nini. Prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge, et voilà, vérité des urnes, et tout ça, les lois, comme dialogue. Mais dialogue, mais dialogue, dialogue pourquoi? Oh, hein, parce que voilà, pour éviter une effusion du sang et tout ça. Nani a comme si mboka kao. Est-ce que Tshisekedi a se prononcer dans mon ton lettre et ton discours que j'accepte le dialogue? Je crois que pas encore. Mais pour condamner, est-ce que le dialogue va se est-ce que Tshisekedi a fait accord ou bien Félix n'a pas fait accord? Donc la ligne tous un peu clair. On condamne qui a accepté le dialogue. Parce que jusque-là, il n'a pas encore répondu. Il n'a pas encore répondu. Yo, on va na yo. Ozana na mwasi na yo. Tout homme d'État, homme d'État, la qualité n'est pas Etienne Tshisekedi. Tu penses vraiment, sincèrement, quand lui prend ses décisions, sa femme n'est pas à ses côtés? Sa femme doit être à ses côtés. Et le col à héritage politiquement parlant, et ça, Félix. Tu penses que Félix va faire les affaires politiques dehors sans consulter son papa? Donc, Bissonio Sotola qui a idée Wanakala. Toi qui a idée Wanakala, le vieux, il est malade. Les vieux, Azan a peut-être un problème, il y a perte de mémoire et tout ça. Mais en fin de compte, tout le monde exemple, lorsqu'il a commencé à intervenir pour le pré-dialogue et tout ça, il active vraiment que lui-même il est dedans. Mais il est dedans. Mais problème papa. Papa le 28 juin. Oui. Oui, histoire. Dans l'hôtel Pullman, il y a gare du midi. C'est ce que d'ailleurs qui a à lobby, à un dialogue le 28 juin. Le 28 juin. 2015. Na Pullman. Tu sais que dans l'équipe, pour que tu dois attaquer mon anaïe, maman m'a dit. Tu sais que dans l'équipe, au discours à Saraki, il y a 1 minute 20 secondes. Pour ce moment politicien, comme on a 49 secondes, les politiciens, beaucoup de na foule, beaucoup na foule. Tu sais que dans l'équipe, l'obinabi, na beaucoup qu'on a biso dialogue et un signe à faiblesse. Voilà. Il fait aller au dialogue. Voilà. Yango likamo Nzambe a utilisé Kibiso a utilisé ngai pour te bêter le lok Tshisekedi ko manenga komiona. A moto a ko compter ya otozo senga bana kisasa ba bamba mabanga akukufa mapoda nga za mura. Tanenga zana ba kunde no te mazopola tama minene. Voilà, donc pour la succès à Mamouké, il y a un album qui a 2 minutes. 2 minutes pour te côté na Papa beta 1 minute comme ça. Oui, voilà, donc maintenant le bagage même au moni ndoki ya Congo ezaye. Mutumisa au bomalité. Na discours wana il y a le 28 juin à Ndimaki yango a poussé peuple pour discours wana yemoko mwana ndeki pas osela. Ndimaki nini? Ndimaki a lobby que il faut y aller. Au dialogue. Il faut y aller au dialogue parce que abimisa pe na mo coutume. Dans nos coutumes, il faut toujours dialoguer. Il faut dialoguer, c'est bon pour la nation et tout ça. Mais l'herbe qui pré-dialogue, c'est lui qui va s'engager au dialogue et tel ça c'est après. Ça c'est après. L'air comprendre ce que deal na bango, deal oyo bango balinga bakende na mwana ndeke. A mon avis tezo eza au capoter zo mwana ndeke biloko bango bazolinga à part mbongo si bazu bango na bango mais bazoluka primature bazoluka bakaze
tout ce qui est mais dit bakosa liboso ke bakol cadre ya Addis Abeba babandaki bakor ya Addis Abeba ezomema biso na dialogue oke na bakor ya cadre ya Addis Abeba IDPS a signaté ezali makambo ya bagroupe armé tala lokuta na Voilà. Tout d'abord, c'est la malédiction pour le Congo. Je crois que biso toye na nouveau formule autoye na politique à Congo. Oui. On a besoin bata bolingo. Pour le Belgique et tongama na bata bolingo. Atoza baza koyiba me bolingo nde mote tonga mboka. To lembi ba lisation droit, to lembi ba docteur en droit na yepé tout d'abord classe de pe to yi place. Tanga so na tunyo tiseke da sa classe o bisanga o ebité bana classe de no bisanga professeur no bisanga tout d'abord eza docteur en droit, il y a coutume, il y a gourou, nous sommes fous avec ça. Papa Nanga Boketo ya Mboke, so na biso asuka pona ko sisa émission. Na lingi to so la mike pona ba armée na biso ya Congo. To lo baka er nyoso wa soulèvement populaire. Est-ce que ba policier na biso pe armée na biso baza près le lo ya ko telema ko zo makambo ya mboka na maboko pe ko bunda ko libérer mboka na biso wana. 2 minutes seulement papa. Merci. Au moins ni makambo to le cas. Ndeko nanga tobele la armée congolaise tobele la armée DSP SAR maga civil tobele la bango tina lelo exemple lelo yé soi-disant général Etumba auto kolia mbongo moko batiaka so na caisse général Etumba lelo général Etumba chef d'état-major ana résidence surveillée si on ndenge na zo ba mino ana résidence surveillée il y a beaucoup de général il y a Équateur na ya ba Congo à Touel. Il y a beaucoup de généraux à Bas Congo, bas colonel à Bas Congo, bas colonel Équateur, plus aucun à prison centrale à Makala, plus de 5 000 à 6 000 militaires, bas militaires à Équateur, na Bas Congo. Il y a un peu comme aux Kangaba Équateur, aux Kangaba Bas Congo. Tout ça l'effort bientôt tout bunana ba Rwandais il fait tout bunana ba Rwandais yango tolobi ba militaire on a tout presque tout et belé siko depuis avant-hier bango tout bana ba résidence surveillée so balingi ba changer bango ba garde du corps ba pesi bango ba militaire ba Tanzania Bugande so ki général moko alingi bima na voiture na ou bien jeep il fait ba fouiller na kati na c'est ba zoba ya ba soda ba zoba Nicolas, son salaire à $100. Bazoba, Bitula, Bacordelette, Bobano, là, t'as Pamba, Arma Tungula, l'équibino. Arma Tungula doit quand même Libanga Oza. Commandant, soit l'équibino, et dit Bolomba, l'équibino, Jibeka, to l'équibino, militaire, faux militaire. Bon, Gango, 31e brigade, 7 ans, 18 ans, attends, la Équateur, tu caché, Kadam Bazole, Kabobet, lance roquette. Tandinga comme si nous sommes à même bango na kitona ba même bango ka ba meme ba tiela bango poison na kitona ba kufa lokola ba nyama lelo on ndenge na zo biso na moya lelo dans 2 jours out Kagame na James Kabaré na Kanambe boto kitisa avion ya ba bidon ya 20 litres ba mai ya poison et kité kutu ba betala ki massage na aéroport Nicolas, il y a tout qui on a, il y a poison. Ba mayona ba yenango pour bâtir mon réside des eaux. Ba poisonner bato tout na Kisasa. L'air est grave. Au cas où dialogue est simbité. Mais ni dialogue ba ni bâtir mai. Soki boyoki. Tito au côté décembre janvier, suboki bato diaspora ba famille na mino ba zobengo. Mama vimbili bumu. Oh ma bumezo le kapo ba comme ça neti. Choléra moke koti na kata mboka oke ba ko tia mai wana na réside zo. Boke tu nouvelle o eza un peu nouvelle moko izo bang sa maman ngo zo. Éclaircir na ngo ma bien. Ndeko na ngai na zolo bano ba bidon ya poison ba travail kango na Kigali. Et kitaki na avion na aéroport en Chili. Na ba soda na biso ba betana ki masasi. Ndenge na zolo bano boy. Ouais, ndenge na zolo banobo so déjà 35 mezebele. Ndenge na zolo banobo, ndenge na zolo banobo. Ba bidon ezala na maluku. Na ka o ezalaka ba gaz civil na maluku. Place poisonné Rwandais. Plus de 10 000 militaires rwandais. Tout ça bazala na Kinshasa, ba melaka mai ya Kinshasa te. Kana memo ka melama ya Kinshasa te, ba mai ba militaire ba zume so ba militaire ya Tanzanie ou bien Uganda ou bien Kigali ou bien Zimbabwe, ba mai na bango ya komela e utaka na ba pays na bango. Na ebité na ko sala nini pona loba nini na ebité
nataka nanga pe école militaire te nazala nanga ka musicien ayaka ke tika na beta mbona nayebana pe lobi nayebani na se sacrifier 18 ans na mona nano peuple moko ba vivre ka l'ignorance ka peuple congolais te peuple congolais ba vivre ka émotion ba yaka ka soboki ke lelo bato ba kufie bango nde babimi mais état ki tozolo baboy diaspora à Belgique s'en fout diaspora à France s'en fout mais tout les cas loko moko tout les cas 4 jours awa na Belgique ba Belge bakangi matonge bakangi l'église dimanche l'église tout et ça la quitter awa na Belgique l'église ça la quitter papa Séraphin soko bengi ba pasteur ona bobi misabandimi baya na marche o makama Congo tika nzambe asa metango ba Belge ba boy bango ba sa église est-ce ça église soko tokena batama tonge bokanga lelo journal lelo matonge ko sala te bino ba coiffeur batotu bateka biloko bo ato marché ba kolinga te metango ba Belge bakangi matonge to mona ta congolais moko aleki ko teka biloko la matonge te peuple congolais to changer tant mokili zo changer biso peut to changer nakanisi epai oyo famille ndeko na biso leo etambe bazali na Kinshasa bayoki maele kaka na mai ya résidence kaka ndenge papa wa ya mbwa lobi tokomi presque na suka ya émission na biso mais avant tokoma na suka kaka ndenge tolobaka tokopesa bango parole ya suka 1 minute na mutu pona kopesa biso programme oyo ezali katikati na peuple mokonzi papa na ngai parole pona 1 minute. Oui, pendant 1 minute, nous avons une réunion, il y a Peuple Mokonzi, réunion monnaie, comme d'habitude. Après, il y a Hollande, donc on a Bruxelles, le 5 décembre. En tout cas, vous allez respecter moi temps, donc tu vas à 14h, à 18h. Alors, ça, tu vas pour 4 heures du temps, donc il faut que ça, tout ça on a tout discuté dans ma problème yo et ça sérieux bon mon ni blague IDP ça au sakana na biso na makabla mo ya dialogue ordonnance mon côté et ça ordonnance décisionnelle et pour acter nini solennellement nini convocation wana et salamité donc tout balingo sakana biso même biso na mobulu peuple congolais tout senga na bino ane o ezobanda et ngezo banda. Et comme on a soukaté, soulèvement populaire, il faut tout benga na bateau parce que si c'est que d'une famille na occupant, la même politique, baniba me mabiso na libulu pour mboka etika la pour des années et des années. Papa na et commandant iso. Non, na kolo baboye naza message à soukaté mais na kopesa moi précision na moi eloko amoké par rapport na politique à Congo au moni bande ko na biso makambo ezoleka na Congo ezali danger pour question moko tuna ki bawa yambo tuna ki ceux qui makambo ya ba makambo ça la Tshisekedi dazo courant ou bien makambo ça na Kinshasa kuna ya ebi yango tende ona ngai Tshisekedi ce n'est pas un homme politique aza mutu moko politiquement aza stabilité preuve que bozo monake jusqu'à présent to yebakate ba décision na parti na bango to yebakate nanya lobby mavungwa koloba oya lobby donc eza parti moko diriger Congo te po bango moko baza organiser te na pesio examen lukelanga téléphone fixe ya IDPS ya ko tchela biso na téléphone na ya mafia na sengio lukela biso numéro officiel ya IDPS oya fixe ko benga bango na fixe parce que awa bayebaka mutu à partir ya téléphone fixe boyebi ki a prendre la place boy bolu kila biso téléphone fixe ya IDPS ya bureau na bango ya siège ya siège na bango awa ke soki olingi obenga okozwa secrétaire na bango bolu kila biso on eza parti moko diriger Congo te après mais eloko mosusu na ningi na loba boye bandeko na biso makambo oyo ezo se préparer na Congo par rapport na discours ya Kanambe problème eza na bazo préparer Kanambe azo préparé pour akwesa ba institution tout ça veut dire constitution balingi ba bomango alingi à la 4e république balingi ba dissoudre par parlement na sénat alingi a nommé 200 parlementaires ndenge asali ba gouverneur balingi bazala voté par le peuple mais il a nommé alingi sous aboma parlement a nommé les sous ba parlementaire oyo kozala 200 parlementaires et na kati ya 200 wana pona ko flatter ba diaspora 200 place ya diaspora bati 20 députés ba ko uta na diaspora 25 na parlement après et 25 na parlement na sénat alingi a dissoudre ce sénat a nommé 100 sénateurs a kotia 20 sénateurs ya poto pona ko flatter poto de façon afanda et directement ba botoli peuple pouvoir ya ko voter.
parce que à partir de ce moment yango zo mona ki balingi ba sala gouvernement ya union nationale oye ko pousser que ba sala sikoyo ba ko isa constitution ba sala constitution ya sika oye ko sala ke et qu'on vote Kabila à partir de parlement il y a des sénateurs bah qu'on a pouvoir il y a qu'on voter président bozo mona comment balingi ba poto la peuple pouvoir il y a qu'on yani il y a qu'on voter en gros lobby peuple eza nde mokonzi peuple il faut attirer na pouvoir na ko voter peuple mokonzi olekate wayambo au monité que eza idée malamu soki ba moi quelque ba diaspora awa 20 na parlement 20 na sénat to chamutu moment yango pe so pe to profiter non ndeko na ngai omoni na bisibino na Congo kande na lobaki na kitisi voix na Congo to na problème à politique était do o balobi que celui qui tue par l'épée périra à son épée à son tour. Donc moment où ekomi baliwa ya Tshisekedi na bakanambe elanda bango. Donc noma na remercier bomoko mboka Jibeka elongo na Séraphin na remercier le etambe non verse mariage pezara kitoko na remercier maman Mariam Coiffure le meilleur salon ya congolaise na katon verse. Donc ndeza na pesi mbote kaka ipa maman Didi Asuta mabolonge inda. Donc biso les 5 ans de Tolobi et puis le 2 janvier to bingisi bato tout diaspora nos ba petit nanga Didier Massamba ba camionnette mbola ba maître Keli Maga punjana mama igeti bato to balingaka bokechi wayambo boye pas dodo wechi eza pona toujours talisa le 2 on eza et bandelia 2016 toujours komona comment on doit faire pour biso tout on a mikanda to kubanga mabende to ko tumba ndako ya Babelge mais ndako ya ambassade ya Congo ya Belgique za ya mbongo na biso yango to bengi bato tout ba pas na boîte ya dodo wechi ya place bonga 300 personnes et kubana na 20h pour la fondation Bokechi Wayambo était que leader des leaders musiciens engagés à Congo pour moto na vivre to taka mokoloto yango na bengi pe ba presse tout d'abord invité spécial c'est bon moko ya mboka donc on a vraiment Mouta zoyete pona ma o Jibeka mariage na Ghana France T eza les 2 biso tout na kata boîte na passé le 2 janvier 2016 tozo pesa mbote kaka na pesa mbote na mama Betty Malemo na pesa mbote pa ya Mado Lomboto na Zurich na pesa mbote pa Pichu Shomongo Christian Bola Léo Tambe toujours Star Leta Charles Ngongo bande kunyoso ba soutenaka Coco Alouose Papa Cobra Placide Jésus le 5 décembre ils ont grand réunion à peuple mokonzi bino tout ba mama bozala wana na remercier vraiment Nzambe ton a choisi pour ton lobasuka te pour tozo ziramboka na puisse za libérer Nzambe a protégé les tambe na mariage na mama Gina mama na biso merci vraiment mariage le kitoko Nzambe pambola les tambe. Mais tu vois que le temps de la mariage a bien été capable VIP, ou ya VIP, tu as une invitation, mais quand même, bah, qui nous a pas pour la. Ça VIP, bon, mon mariage, mariage. Oui, pareil, bah cadre. Moi, tu me souviens, bah oui, bah tu me souviens mon client. Au niveau du colo. Les biso, bah les tambe, na biso, niveau du colo, zalakate, niveau pas assez zalakate, on est bateau bolingo. Pour mon tu me souviens, on a kanika, les tambe à cause ici 50 ans à Kobala, avec le bébé ça fait tabac. C'est moi il fallait jouer bateau à calme, tu négliges tes mains, tu dois que bateau à calme ou bateau à raisonnaka, bateau à oué la basimba kadité, pour pas que na bateau, bateau niveau pour monter l'équipe bateau, c'est un problème d'organisation. Na c'est là que les cas bien donc maman Didi Asuta, ma bolonge inda, engambe sayo, ma bolonge donc nous avons protégé. Séraphin Kachama, Tota Mama. Bana Katanga, soulèvement populaire. Bana Bandundu, soulèvement populaire. Bana Kinshasa, soulèvement populaire. Bana Équateur, Sud Kivu, Nord Kivu, soulèvement populaire. Comme il a souka émission na biso, mon année prochainement, to sanité Patrick Momo digital na kata Suède et sans oublier Kiangala na kati ya Hollande to sanité pas ali bambota trop sans oublier Donake Mekitoko nakati ya bom na madame naye sœur bébé on a linga ko benga ko petit gradi ya sœur Esther prochainement na émission na biso nde tokuta na ba combattant na biso ba bundeli mboka petit Moïse Bana poto, bana Afrique, bana monde entier, du nouveau Bolukaki, Yangoyo.
bana poto porta sima bakangi bedi bato tu liboso bomoko ya mboka kaka na susi opesa bino eloko ya malamu oza na Suède wana Belgique wana Angola wana Maroc wana Tunisie wana Ngwanzu mais mpona kotala événement ya Kisasa famille omona kala o matanga sedeti lelo ya raté o anniversaire à mon ati le montage ici la raté yaka awa kaka na bomoko ya mboka ekipa makasi na Kinshasa mpona satisfaire bino mpona plaisir na bino bomoko ya mboka bakisi wana flat wana boutique d'habillement ozana galerie na yo ozana salon de coiffure ozana auberge na yo en tout cas prix promotionnel les ali contactez bomoko ya mboka Kinshasa Suède Belgique kaka na ba numéro na biso